Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance est qui Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bi. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Ce qui le 23, élection égalité le 24, tout ça est indépendance à l'issue. Kaka masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala passe, tolo bate. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Balandi, émission de la RDC et surtout Balandi à 3W Congo le collège de Soubani, merci Balandi. Mandenge mwana musala na bino toujours otu mangani. Bana mboka ndenge bokoki ko constater si ngako komona ke toza vraiment akati église. Lipai wapi toye ko sala constant et le mona bino filmo kotina kati église. Hein? Satan azu yaye et le mona nzoto komi ya moni. Otala ndenge maponeli ezotoka na kati ya paroisse na mabanda fimbo ekote na église na ndenge ya kosala tala ndenge bazofia kona Satan. Bana mboka toyebisaka bino ke biso tozali esika nyonso information ezali po toyeba na kopesa bino information vraie et vérifiable na ndenge ya mwana mosala na bino toujours tofongola nana moke boyoka. Merci Balandi, émission meilleure de la RDC. Bomonique Fimbo, ils ont bêta manicolo dans l'église dans l'église au Sakanate. Satan a joué à Nicolo et Fimbo. Talandélier Zanakatia, bêta manasimoana. Tokolo bali susuni. Ndenge ya musala kaka ndenge bopesa biso pour comprendre que masolo les a découverte. Otala ndenge bazofia kola Satan sima ndawana. Alors, moko na moko pe alobaki na mikolo na biso. Lelo vraiment na bana na mikolo bozo beta fimbo elingi koloba nini yebisa biso na na service ya semaine ya fimbo to beta banguna na biso temeli ba bina biso ba temeli mamwe bele ya on na service ya fimbo ya on na fimbo lelo neko banani yango ba telemeli o bozo beti ba fimbo lelo bozo to temeli banguna ba to ba linde to ke boso ba on ba kangi ba bina biso ba fane bo mengo to memeli ba fimbo bazui fimbo lelo bazi yango nini ozo yebisa bilenge lokola yo bazolanda yo na ngelo
nazoyebisa bango ke toza na église kama bandali awa oza jete awa oza na priere ya makasi mpe ya nguya bajene lokola biso baya toyamba bana maboko afongwama. Merci mwana mboka. Mokolo ya lelo tomoni awa na rama bandali na bana na mikolo bozosambela fimbo na maboko elingi koloba nini? Tozaki na semaine ya fimbo na maboko contre banguna na biso baoyo bavandeli vi na biso pamba te nzambe asilaki deja kopambola biso me tozopalpe oyo nzambe apambola nango biso te yango nde tomemeli bango fimbo yango yango mpona konyokola bango makambo ya négociation eza te ntango bakoyoka order ya fimbo na décret na yango bango moko bakolibere. Sikoyo ndenge nini bino bozobeta fimbo ka dans les vides boye moto bozobeta fimbo bomoni ye te yo ozomona yango dans les vides mais biso tozomona baoyo basimbi ya biso tozobeta dans les vides te tozobeta banguna na biso yo ozomona dans les vides mais biso ozomona dans les vides te tozobeta bato baoyo bavandela bomengo na biso. Merci papa tokoyeba kombo kombo na bengami évangéliste Marcel. Merci papa. Ok, merci. Voilà balangi na biso toyebisaka bino ke bisika nyonso information ezali biso tozali nulle part ailleurs na meilleur de la RDC bo comprendre ke ata basambelaka réalité ya kini yango meilleur de la RDC tokozalaka mpona bino ndenge tolobaka toujours molimo ya tata eza likolo na ngai etianga mafuta ya kolukela bino ba information kolobela bandongolo miso batika pour défendre intérêt pe kosalela bolamu ya mboka na biso bana mboka tokozalaka na musala na bino mikolo oyo bobanda kozala sukotie mwa basuggestion banini banimero na biso ezali wana oza na likambo moko olingi eyeba na koleka matanga et surtout bino bato ya poto oza na matanga oza na baactivité ya koto mariage olingi ke baservir yo na qualité normale benga biso numero ezali wana tokoyeba na koservir bino avec mosala ya qualité oza na banonce ya bapublicité yake oza na mosala moko olingi esalema na RDC numero na biso ezali wana tokoyeba koplanifie masolo nyonso botikala malamu tokokutana mpona découverte mosusu mbala ya nsima. Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwayalo, indépendance ezalaki lisusu. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana mpona koservir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaka kabila alingi te baélection esalama. S'il n'y a pas élection, kabila za partir. Soki le 23 élection ezali te le 24 tosengi indépendance na biso Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi toloba te. Vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité.